Oui, Bandeko, chers patriotes, binom toza de partout, au Bamisara Rolandangai, Boyebi ni Nezoleka Namboka Rabiso. C'est vraiment la honte. Mais Bandeko, bozo amode bozo zuila ya mote, parce que ma kambo e bomba mina sima ebele. Bientôt 3 ans yangoyo, eza okoka, na chilombo na pouvoir. Pouvoir oyo boyebi bino so ya kimoyibi. Banda bakenda entre Denise Denise Nyakeru na Mama Impela. Ce qui Impela, biso wana poto français babingaka Impela. Alors problème est raté. Ce n'est pas que Denise a surprise na surpris na bana ya Mbanda. Non. Ayebi banda kala bazaraka ndengwana baza mwasi na mobali baza boni. A priori soki Echilombo azaki na basi mibale ava kuma président to misato tango akomi président akoboya bango te. Akoboya bango ata mukete parce que za PCT. Mais to kota wana vraiment les lotés. Alors bandi kuna za nouvelle moko awa natangela bino. La justice belge saisie au sujet de la maltraitance de Gisèle Mpela. Brutalisée hier à la DGM, Madame Gisèle Mpela a curieusement perdu son passeport belge avec visa permanent de la RDC. Son passeport diplomatique lui a été retiré sur ordre du ministre des Affaires étrangères et du conseiller spécial en matière de sécurité du président, a dit un membre de la famille Mpela. Elle n'a voyagé qu'avec un simple avis d'exclusion signé par le DG Kaswatal de la DGM. À l'aéroport des Aventaines, il a rempli de formalités comme une vulgaire expulsée d'un pays. Ces 2 enfants sont actuellement suivis dans une clinique belge où elles sont prises en charge par un psychologue. Gisèle Mpela, quant à elle, a décidé de porter plainte. Il a déjà pris contact avec 2 cabinets d'avocats belges et congolais. Bandeko, Namboka Rabisoko, to sakana na makabebele. Ndenge mundele azate. Dossier wana na Belgique. Et comme Msambongo, parce que y a kendaki kuna ta atake moyibi, to mutu moko akiko déranger batu. Non. À partir de Belgique, awa bana wana bazana kombo Chilombo. Donc, on va maltraiter, on va maltraiter. Alors, bande kunangai, binoto la nanga, nazolo ya bino atake musali na Nzambe, likambo bomoni, likambo moko bomba misima. Bazuina no wera, balibi ke no beta na poto. Et toutefois, ceux qui musiciens bazoti na poto, yeba ke loko moko so salama. Pe makamso e bomba minasima. Moi, si oyo Denise, ce qui n'y a Kareku, ce qui n'y a Kairu, azana pouvoir makasi koleka Chilombo. Faut que tu en aies un. Malheureusement que nos frères Balouba ne comprennent rien. Parce que Denise, c'est une Rwandaise. Denise est congolaise. Denise est Rwandaise. Congolaise est oyo yompela. Yende mtaza congolaise. Mais Denise est Rwandaise. Tango kina ozwa bana na Rwanda aina bango. Atunaka via Chilombo te, parce que azana bateau bazo tindaka ye. Et Chilombo s'en a surpris un jour. Boka nga ba numéro ya ba vidéo na zolo na bino. Moi si on a soit tombo ki lelo,
euti musika eza yete euti musika. Alors naza ne belé ko ba binote. Na otila binoka ba image. Bandeko na yebi titre na otila na vidéo oyote. Poso na titre on nazo ko linga. E ko legate. Alors qu'il a montré ma vidéo belé bimi na ba titre moko oyo yo bako kanga yango. Mais ngai so na titre. Il faut ba longolango. Pourquoi ba zo longola yango? Parce que yanga eza ndemo na ya bangote. Yanga eza na ba image. Alors eza na ba bazo loba. Bataliba ba reconnaître que ba échoué. Boko yoka à moins que ekima. Mais Taliba ba reconnaître que ba échoué. Natala oyo amesala koloba. Oui. Tozonga naibite suki kozonga boye. Tozonga voilà. Steve Wemby, moi je suis gêné. Parce que l'autre vidéo, hein? Laissez-moi tranquille. Vidéo tranquille. Eh, pardon. Oh. Nakota makamboyo. Atikala ngamoko, hein? Naza mutute, pardon, Badi. Le frère du président Jacques est à la DGM. Donc ce courrier-là, lui, il est au courant. Eh, pardon, Badi Botikangai. Na répondre à Bino Yosombalamoko. Botikangai. Hein? Ces enfants-là ont leur tante et oncle direct. Puis tout ça, Racine, Patron et Zali. Eux doivent répondre. Moi, je vais répondre quoi? Eh, pardon. Mbadi. Il y a un an. Peut-être quoi il s'abat à la aujourd'hui, je vois ces vidéos qui est revenu en force à côté du président, alors que quand je combattais Kamer seul, Fidji est en face de moi. Pour Kamer, aujourd'hui le président le prend, n'a qu'un Conrad, n'a pas un président qui fait la liste, l'homme puissant Fidji Chima. Et voilà quand ça va comme pardon, Badi. Pouvoir, on va porter la puissance. Moi, est-ce que tu as le pouvoir? La puissance, donc on quitte. On a fini pour le pouvoir, pardon. Il s'en a un kamutu. Il s'en a un kamutu. Namutu na muswahili, pardon, Badi. Bandeko, na yebite so vous reconnaître nani à toi ba image peut-être à mon boulot, ba image à mon boulot. Na yebite so vous reconnaître maman oyo. Oyo telema ka balalo ba ke pouvoir les abisso, pouvoir les abisso. Lelo maman a lobby to s'est échoué. Maman oyo ko a reconnaître a lobby to s'est échoué. Eh, ndeko nangaye. Eloko ya koyiba, ezalaka ya koyiba te. Eloko ya koyiba, ezalaka ya koyiba. Bola na bandeko nangaye, na bokebi nyonso, mokolanda ye moko, kono na bango, azana Congolais, Landa Félix, na kati ya Nations Unies na yebisio, Obuaka ofi Chilombo Obuaki si awawa. Chilombo est incapable. Les peuples africains ne toléreront plus. Akangami Ogolobade, Vertisia, il y a Gisèle Mpela, na Denis Nyakeru, Bana, Baza exposé na TV, Boka Chilombo, Boka Chilombo. Régime militaire, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime. Chilombo Abouda, peuple congolais, l'année la bouquet bindéréni en bois qui sont des familles pour vertige à Gisèle, na vertige à Yaké ou dans Néné, par contre, sur les 4, Babini Baroto, de Bokina aussi. Militaire, mais qui se construit avec le temps
et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime. Les peuples africains ne toléreront plus. Les peuples africains ne toléreront plus. Parce que c'est leur donc il faut bien militaire, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime militaire. Alors on parle de régime militaire, les peuples africains on a des plans, les peuples africains, on a des plans. On a des tribunaux des Nations Unies, et les compétences, et c'est l'ONU. Tout le monde a tellement et elle a monté pour les mecs, il faut la maille, ou bien il faut la dignité. Et elle a un discours comme l'OTAN. Les peuples africains ne veulent plus les forces armées. Les peuples africains, ils sont incapables, ils sont incompétents, ils sont incapables de représenter un peuple richesse. Vous comprenez, n'est-ce pas bien? Ou autocrate construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime militaire ou autocratique. Bandeko, bomoni bolandi yango wana ezali pasteur à Mukongo te azoloba. Eza pasteur à Mukongo te mutalobi oyo Tshilombo alobi kuna. Nga batindelinga nga na lakisi esili. Alo bandeko na ngai ndenge na lobi na bino ke Belgique akoti makambo oyo. Batu oyo kuna o bapesa pouvoir. Basi ba bandi. Déjà bandu baba panzani sikoyo. Bangala ndamba banako soutenir Tshilombo ba panzani. Ndeko nanga bo comprendre bozumu naka nete za zuwa jalousie makambo libala te na sima makambo beleza liwana. Bayebaki balubi bo tia makambo wera. Tant makama were soko banda yope banda et puis si ba distraction bango sikoyo bazo yiba bazo sala makama minene bino bokomi okobeta wate oh yo Denise oh nani bazo biso bazoba toutefois soko monika ka distraction moko bango bazo sala biloko mo grave voilà ndi bazo biso et puis maman wana ni nazo biso bino ana pouvoir makasi ko leka Tshilombo na pouvoir na tomoko te. Alors bandeko to luka sikoyo babiloko mususu oyo eza nini voilà oyo eza oyo bino mozobenga na banzi soki première dame na ebité soki za yeyo je crois eza yeyo voilà. Alors nala kisabino photo ya voilà tout ça peut oyo et puis boyoka s'il vous plaît boyana nbola kisabiso pe photo en mariage ya Denis Nyakero na Félix Tshisekedi babala na te abala na Gisèle pe la bola kisaba photo bandeko bino mutu boyebi ndenge bokosala. Alors bametuni balobi nanga lakisa eloko oyo est-ce que oyo bozo reconnaître te que aza vraiment na Tshilombo botala ye mobimba ya Tshilombo yeyo mwana oyo babengani ye kobengana mobimba ya Tshilombo yeyo. Donc na ebite soki nga moko mutu naza koloba to ndenge nini mais matama o matama mwana Tshilombo yeyo. Donc moi kutu boko sezate parce que yepe azana mabundi voilà yepe azana mabundi yewana babengani ye babengani ye. Alors avant na zonga awa naluka nanu teoka nanu tozo bumanzo tunazizela awa bongo bana oyo ya Tshisekedi abota na basi mususu Nyakero a considérer bango te. Nyakero ya lobi bano faut pas bénéficier na pouvoir na bongo za bano maman Martha bota
bande kwa Chilombo normal bano mususu tisekeda botala bana mususu moko na kilo kuta epa ya tata mubwe kamada tisekeda kala azopesa rapport na kiluba kanseka na yoka kiluba tina yoka bien akesenga mbongo nyako a répondre clair à lobby bino bwana droit ya kozwa mbongo ati ya kosenga senga mbongo pamba awati bato bana droit ya kobénéficier na mbongo oyo eza bana mama Mart bino te fie na opesa rapport aolela bamakambo eza ya minene bamakambo eza boze na 2023 mwe ekoka te bokomona campagne à l'américaine bokomona campagne ya buzoba bokomona na bandeko ya Chilombo bakoloba bokomona busoto oyo tomona ya busoto te busoto ebomani nao na saka na biso ya Chilombo wana nano ebimi te epoli deja ere kobima bato bakoganga Chilombo penzako ezaka mawa tano famille na ye moko appétit sexuel famille na ye moko akoko gérer te ebongo mboka kabaka tana mboka yoko bato mosusu babiyokela mawa te poani okoya kokufa na olikoa lokoso olofana no na simon liaka no na saba tikotala ngamba kenda oluka incompétence ezokontinue kobima se kobima so tolobi oyo balobaka okamati mboka yango wana bokonza bato oyiba lelo toza wapi mwasi ozokoka koprotege te eza mawa bana na o moko okoprotege te nde mboka oprotege ya bachilombo mosusu bandeko Vraiment bandeko mwasi oyo abotina président de la République bana na mboka na yo fuba menacer ndengo ba image yo eza na Belgique ba image yo c'est comme na Belgique c'est-à-dire ba mbongo ya mboka otoko futaka batu boko futaka ba travailler il faut bo futaka ngo ba avocat ba biloko ebele alors bandeko na ngai bangoye moko bazan 4 première dame Denise Nyakeru 54 ans faut la yeyo ala yeyo bomoni Yami Balé premier vice-président premier vice première dame Gisèle Mpela 44 ans Gisèle Mpela 44 ans. Deuxième, c'est là, Barbini. Premier vice, première dame, Gisèle Pela, 44 ans. Oyo, azu frappe na aéroport, Nabanami Balé, ya Chilombo. Yeyo. Yami Satou, Zonganamwe. Yami Satou, Viviane, 35 ans. Voilà. Yewana, yependa soupe na tolo. Voilà Viviane Yewana. Viviane, 35 ans. Donc, Moussala Otilo Boknego Sala, Yangoyo. Namboka Bato. Voilà. Boye vraiment, au travail n'engni. Hein? Voilà, tout le monde 3. Tala. Gisèle. Voilà, Gisèle. Gisèle Pela Yewana. Voilà. Gisèle Pela, 35 ans. Alors, Nénette, non, l'exception c'est qu'on Nénette, 26 ans. Voilà. Yeyo. Voilà. Jeune pour jeune. Nénette, moi c'est Chilombo, 26 ans. Voilà. Dans la j'ai mon Asigna, Oyekoya, 26 ans. Donc, yé penza le la moi na mukeko le kabango, tout. Bango tout. Bazomona gari to abomaye oyoyo. Alors bandeko, yangona balobi béton armé très solide.
alors on trouve dans 4 basi boedo kaza penza faci béton. Voilà. Donc vidéo mon asalaka na tcheka ba image oyo na chilombo na ndenge nani akote ko hôpital nani Nyakeru Denis akote ko hôpital ga hospitalisé na tchaki biloko tout vidéo ngo on a numéro que 0656 oba longo la ki moko parce que biloko za na kusakana te. Mais oyo pe na yebité na zoluka titre na otia pona eleka sinon te egoleka te parce que ngai nde na otia ba image parce que bato musu ba yebité basi yango ba bango menga na zolakisa yango mais bandeko ezebele awa oyo nani to kala ni komona pe koyoka na ba réseaux sociaux makambo ezali koleka mpona mwana na biso Zizel mpe na makambo ezali kosalemela ye epai na ba directeur ya ba DGM kobebisa na lokumu na ye mpe kokanga ye. Alors ye azali mwana ya Équateur 100% mpe biso bato ya Équateur tozali koyoka mabe mingi mpona makambo wana. Alors tolingi koyebisa bino boye botia ye na sécurité moko monene po ete yo président lokola yo ozali wana oyo azali mwasi na yo oyo koboti na ye bana. Alors ogarde sécurité na ye biso bato Équateur tozali koyoka mabe koleka po ozali pene na mwana na biso mpe ndeko na biso tika ete yo bongisa makambo na ye nyonso. Alors tolingi koyoka tolingi kimia ezala kati na ye oyebi awa na Équateur soki moto azali ndenge nini awa na Équateur biso tozwaki bisika te ata na ministère tozali ata ezala tozala na pauvreté na biso kasi biso tozali kokaniselaka kaka président na biso po yo nde moto azali pemeni na mwana na biso kosi kobota epuis tozali kokaniselaka yo. Alors soki moto azali kobebisa sécurité wana azali kobebisa lokumu na yo yo moko topesi yo osala makambo wana nyonso obongisa oki akimia kati na libota na yo wana topesi yo kaka bongo. Merci. Bon, merci mingi. So bato province de l'Équateur to na regret mingi na ba réseaux sociaux to moni makambo esalemeli ndeko na biso Zizel Mpela. En tout cas na RDCD toza awa biso to ba venateur to ba Équateur Zizel Mpela za équatorien za congolaise. Makambo ezosalema epa ya DGM aya kosala makambo na kati ya lopango ya Zizel Mpela na bana chef de l'État. En tout cas toza mécontent. Tozana ba président o babala polygamie ba 4 basi tomona ba makambo te likambo to pesi bino 48 heures toza solution na yango soki tozi yango te chef de l'État yo zali mokonzi ozo kamba etuka makambo ezoleka ya iki na mboka na yo koki kopesa ngo kimia moto oyo azali kotia désordre na kati ya pouvoir na yo osengeli kolongola ye kolandela te po bato balanda po Équateur eza monene biso to adere yo esika makambeleki ya politiki awa biso kwa Équateur tozi ata mutu moko tazosa na ministère tobomi mutu te toza pe na regret munene te tomoki eza makambo eleki ya gouvernement mais tovandi awa derrière yo moko yeba na koyeba makambo nyonso ezoleka awa opesa mo solution. Merci. Batu bandeko batu Équateur batomboki nazana biloko epele awa nazana mo vraiment epele na yebite na kolekisa mo ndenge nini totanan oyo voilà. Mama Malembe aïe 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 aïe. président ya électricité asali pe eloko moko te ngai naza kotuna kaka lokola Yesu oyo asala nanu likambo ete akamata libanga abamba mwasi wana Mahamart oyo aza na makambo te ndenge tyala mwana alobi atombola mosapi na ye. Toyokana bien mobali oyo avandela mwasi moko banda babota mama na ye abota ye kombo na ye nani nalingi bolukela ngai mokili oyo nyonso tu mobimba epai bamindele epai bato mindu bipai nyonso bozwela ngai mobali oyo alala na basi mosusu pembeni apart mwasi na ye te bongo ngai nakanga monoko na ngai libela ti mokolo na kokufa na kofungula su monoko te bachani president kufisha butu bachini bari muntu mukaji ki muntu mulu mamundi bari mabonsi to Felix muntu mukaji nyama yo fidi yakula tous ces chiens qui parlent qui n'ont jamais couché
te banani wana batombola misaki oyo ayebi eloko moko te abamba Félix Libanga oyo ayebi mwasi mosusu te abamba Félix Libanga moto ya liboso biso totalela ye basango bazolala na basi bapasteur bazolala na basi banaseur bazolala na mibali. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ntango Félix aza kobota na bana nani mwasi wana azalaki wapi? Nyakero azalaki wapi? Lere aza kobota bana na mwasi Nyakero azalaki wapi? Lero nde Nyakero ayebi te kuna ndesika François Beya yo lala na mwasi mususu te ande uri amwasi na kutu mwasi kulala mu mukazi mukwa to ande ora mukazi bo Beya uti musenji François Beya uti musenji mulela bibi kuzima mwe bakava musomba hansi wa kulele to ubumwe nyina kuru mukulele mwe na kuru uti mu baso kumata hansi bora kwa musenji mu niveau François Beya uti musomba mukazi ba François Beya yo vandela ka mwasi na yo olala mwasi mususu pembeni te François Beya toi tu n'as jamais couché avec une autre femme en dehors de ta femme. Ta maman t'a accouché debout, elle n'était pas assise. Vous couchez comme les autres femmes le font. Maman n'a eu un pote qui a apporté les mains. Un pote qui a apporté na CT. Yo François Beya. Nada tu as ba DG mignonso. Nada mbanyonso tu y a ba sécurité. Vous êtes tous des chiens, comme les Camerounais le disent. Vous êtes tous des chiens, parce que vous êtes des hommes comme Félix. Félix était bon, il et moi si. Félix a comme moi si. Vous êtes des chiens. Ah, Bandeko. Maman, il y a président de la République. A fini bisonsto, nous sommes des chiens. Quelle éducation? Quelle éducation? Il faut maîtriser ta colère quand même. Au fin de bisognon sur les réseaux sociaux, l'union sur tous les chiens. Mais le Cameroun, il faut toujours pardonner. Voilà. Tout à l'heure, oyo, les anini. Au bateau Équateur, bateau Mboki. Voilà. Ils ont passé, ils ont passé. Alors, Toyoka Oyo. Maman Denise, tikalan kizua na yo wana. Tikalan kizua na oya salite wana. Tikalan kizua na biso to talela yo. To ya kotiko na mukilite. Biso ba souffrir na nzala mibana biso ba la misala malunga te. Mboka salite biloko ezo kitate. Yo ko relaxe biso ndelo yo zo budisa mbanda. Biso to kanisi ke mwasi wana zizela zata na mwana moko na Félix bana misato yo yebi bien ka mbanda nao. Boni boyiko makamna bino boko sala wa en privé te. Il faut en plein air baye bakende mo bana wa botaka partout. Makama soni boypoani. Boki sala biloko ekita bala batika osala ba porno. Bala batika ko kufansala boni boyiko. Ah, ba komisa yo. Ba komisa bino te mboko eza batata bino te. Boko kende ba otika pe mboko. Ah, Nzambelanga ye baby. Balobi bandeko et baby. Donc voilà, bandeko nanga boyebi ke yanga ekendeke penza musika te. Ah, Nzambelanga ye. Voilà, ye yo sous ça ngapete ça beaucoup baby peut la diga au secrétaire Félix Chilombo lobi oyeko ya eya ça bela ye pas de quoi nazaina bilo msusu awa tiga Aujourd'hui, les écoles désactivées sur l'ensemble de la province du Kassa central. Voilà les problèmes fondamentaux que le président de la République devait attaquer. Président de la République, il a été voté
hein? Oh, pasteur nani atia makeli na wanadi, hein? Oh, président na mboko nazali, hein? Oh. Comment peut-on humilier un homme, un grand homme, un notable de chez nous? Je m'en vais d'abord accuser les notables du Grand Kassai. Vous, nos aînés, quand il faut nommer, aller dans des manifestations du président, ou quand il faut aller dans des grosses activités, vous êtes là avec vos gros ventres bétonnés, bande d'impudiques. Mais quand il faut être là, comme les notables d'autres provinces, je vois les notables du Grand Katonga, les notables de l'Est, du bloc de l'Est, que ce soit Maniema, que ce soit Nord Kivu, que ce soit Sud Kivu, des notables des Congo, des notables du Grand Équateur. Quand il y a un problème, ils se mettent ensemble et ça passe inaperçu. La sorcellerie est devenue votre deuxième nature. Vous mangez avec le président, comment vous pouvez laisser cette histoire de Gisèle ainsi que ses enfants Antonella Félixiane s'empirer sur les réseaux sociaux, nous faire humilier à ce point? Je ne vais pas citer des noms ici qui étaient au courant de ce dossier depuis le début. Vous le saviez. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis en commission? Allez voir les co-épouses. Notre président Ilouba, c'est normal qu'il puisse, il est polygame. La polygamie fait partie de notre ADN. Comment vous pouvez laisser cette histoire s'empirer? Vous savez, nous sommes au 21e siècle, à l'ère des réseaux sociaux, l'ère où on ne peut plus cacher quelque chose. Vous humiliez le président de la République. Vous êtes pire que ce que Martin Fayoulou vient de faire. Les Vidier Chimanga sont toujours là. Quand j'attaque des voleurs, là ils se mettent en face pour manipuler l'opinion. Où sont les Vidier Chimanga? C'est ma trôné. Binyao, nous accouchons pas qui t'aime Yesu. Nous accouchons pas vieux nani papa nani Chimba Mukuna. Voyez, nous avons Félix, nous avons mon poche. Mais notre Dieu vous voit. Ce qui est en train de se passer doit réveiller Félix de son sommeil. Le président est en train de dormir. Tout le monde me dira, on est en train de l'ensorceler. Les gens sont en train de toucher au fétiche. Il y a plein de magiciens. Non. Donc il n'y a pas de gens qui prient pour